Yasido, ma chérie, Masidoe somo. Oyo tonton Jérémy Chabani, mwana ya mama na ngai. Tonton Jérémy Chabani balobi Paris tombe. Balobi bakoyoka te poto matakita poto matakita. Poto ekei ezongi poto somo. Eza na batu mosusu balobi na bango ki bakoyoka na bango te. La famille. Eza somo na niveau moko pas possible. Soki nzambe apamboli moninga sepela. Ngana kamwaka komona batu mosusu, omona mutu mosusu akoti na benediction na ye, batu mosusu bakomi koyokela ngo mutu pasi. Bakomi koloba biloba loba. Pourquoi ye? Mais na kote mosusu batalaka te que mutu oyo penza a mérité. A mérité penza yango. Batu mosusu batalaka te. Batu mosusu eza kaka kimutema mabe. Batu mosusu eza kaka kindoki. Batu mosusu balingi kaka ba misusu bakende liboso te. Batu mosusu balingi kaka batu mosusu batikala na bango kasima. Kandenge bavi na bango ezo kende bien te ya baninga pe ekende bien te. Batu mosusu bakomi na bango bongo. Na yebite na communauté na biso tozalaka boye. Pourquoi? Mosusu tozalaka na kindoki ya motema ya boye. Pourquoi? Mosusu tolinganaka te. Pourquoi? Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, Yalelo Penza na meme libino tonton Jérémy Chabani. Lelo oyo toye kandenge boyebi bandeko na biso bakie deja poto. Ba tantine Mimika Bongo, tozana ba Aïda Kapilas, tozana ba Mobikisi, tozana ba papa na biso, ce qui encore son nom vu de loin. Bazana bango ebele o bakienda poto bandeko nanga na système moko ya bien. Nini sali ke non lelo to ya kosala ba émission bandeko nanga nini sali ke non Étoile Inès TV lelo aya kobeta masolo. Avant to kota na mozindo na biso, avant to beta masolo nyonso kandenge ezalaka ekozala malamu mingi to ya nanu ko sensibiliser batu nyonso ya sika. To yebi que chaque fois que to sala ka ba émission ya sika, batu ya sika pe bakotaka. Yango toye epa na bino ko sensibiliser bino que non. Si c'est la toute première fois, ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somme, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça, la biso, oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bande konanga kande na lobaka, ezalaka toujours malamu mingi so ke zolandaka biso, zala penza ya kovanda. Bisika nyonso zolandaka Étoile Inès TV, zwa penza kiti na yo vanda. Tango zo vanda kawana, tia mwa mai na yo pembeni, tia mwa jus na yo pembeni, tia mwa sucre na yo pembeni. Kote mosusu ka ndenge tokendaka, kote mosusu kaka ndenge tosalaka, talela pe soke monike no, eza nango tongo, na osenga na yo na pete nyonso, kota olia petit déjeuner na yo. Soke monike no, eza nango pokwa, na osenga na yo, kota olia soupe na yo, soki pe omonike no, eza nango midi. En tout cas, na osenga na yo, kota olia repas préféré na yo, na système moko kaka ya tokos makasi. Voilà. Lelo la famille toye na bandeko na biso oyo bakie poto. Toye kandenge boyebi la famille. Soki ya koloba eza te tokoya te. Mais soki ya koloba eza, bokomona biso na pete nyonso, bokomona biso na kitoko nyonso, bokomona biso na koseka nyonso kandenge ezalaka bandeko na
Mamae 2024 Gavker to yelibino solution. Bon aba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Posaya mwasi et kimayo, kimobali et telemaka bienté. Awa, yo kayango et telemi. Ebongo oyo etali loposo, vergeture, babengi nduta, bouton, tache, acné. Gavker, ba produit ya solo, teint uniforme. Na 5 jours ya pamba, oteli, talendenge bimiki toko na feti. Tozalina, gamme complet, ya copacola, ya injection, ya comprimé, na ya suppositoire. Ozalina problème ya hémorroïde, interne, topé, externe, papa, maman. Kaka na 2 jours ya pamba, omoni changement total. Pour la maladie, tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobico et zali, perte de poids, sans okota salle de sport. Kisi ya injection, P comprimé, na Gavker, bikalibela. Olingi okima, suki pe mandefu ya pembe, benga biso na lombango, po awa, tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyoso, ezali 100% naturel, P et salemi, na ba plante, na ba industrie, ya Angleterre, P Allemagne. Benga biso na numéro oyo, plus 44 74 05 65 35 48. Gavker, solution ya santé na yo. Gavker aye na makambo ya kitoko. Gavker aye penza na ba solution ya kilikili. Gavker aye penza pona lobiko. Yo belaka mukongo pasi, mutu ezosalaka yo pasi, basuki na yo ekomi nango pembe. Pona kokanga zemi ozokoka na yo te, omeki batu nyonso, omeki bakisi nyonso o bamelaka ono ozwa nzemi matrice mata ezonga bandeko nanga ezosimba te na tour oyo na sengi na yo bengaka Gavker. Place solution ya kitoko eza, place makambo ya bien eza, na système moko kaka ya kitoko penza mingi makasi. Voilà, la famille kandenge to bando beta masolo lelo oyo na memeli bino tonton Jérémy Chabani yende bomona bandeko nanga eza ya kobeba. Biso ba Congolais air mosusu tokomi na biso kolekisa. Biso ba Congolais tolingaka na biso évolution ya mutu te. Biso ba Congolais tolingaka kaka soki mutu tel azoleka na ba moment moko difficile, to soki mutu tel vi na ye ezobonga te, ezala ya batu nyonso ebonga te. Yango ezala kama comportement ya ba Congolais na biso. Kokende ya poto ya tonton Jérémy Chabani, c'est comme si eza na batu mosusu oyo basepeli na bango te. Kandenge Jérémy Chabani ake poto, kandenge Baïda bake poto, kandenge tomoni ba mobikisi bake poto, kandenge tomoni ba tonton na biso, papa na biso vie de loin bake poto. Ebele ya batu ba osepela te, basepeli na bango te. Kandenge boyebi na communauté na biso eza communauté moko tozalaka na kimotema mabe. Communauté na biso eza communauté moko tozalaka na ebite soki ezalaka kindoki to soki ezalaka nini, parce que ba makambo mosusu ngana lobaka toujours mosusu babilo mosusu oui tomona kango kaka ezaka Congolais, mais babilo mosusu mosusu elekaka bandeko nanga tolekisaka, et ce qui n'est pas bien. Soki lelo toye komona Jérémy Chabani ake poto la famille eza pona musala na ye. Musala na ye nde memi lelo ye poto. Dango bandu asalaka musala na ye Jérémy amitiaka corps et âme. Donc makamu na ye nyonso atiaka ngo na musala. Moi je me rappelle eza na batu mosusu na ebandeli penza ya makasi ya tonton Jérémy. Eza na batu mosusu bakota ba émission. Bakota penza ba live ba osalela tonton Jérémy ba émission keno. Yo Jérémy luka pe rôle na yo. Okomi kokotisa rôle ya mama Kalunga yo mobali. O luka idols na yo azala mama Kalunga. Ozo yo ka sonite. Bandeko nanga na landa ba émission wana na yo kaki pasi na motema. Na yo kaki penza pasi na motema na lobaki ye Jérémy azo seluka. Kande mutu nyonso selukaka. Mais pourquoi batu mosusu bakoti koloba bongo? Comme Nzambe atikali ka Nzambe na biso alala kate. Lelo oyo
soki lelo tokomi kobenga ba ma chérie ma sido mwana mama na ngai ye la famille c'est parce que eza na mutu oyo atika babiloba na ye atika penza cri na ye atika bandeko na ngai eza mutu nyonso te na théâtre atika cri na ye eza na bato mosusu tina ndenge carrière na bango ezokendo lala ti ndenge carrière na bango ezokendo kufa batika cri ata moko te toza na mutu oyo atikela biso cri na ye tina ndenge akufa lelo cri na ye wana ezalaka toujours mais c'est bio papa na biso dadi atika ya ye mais lelo oyo Jérémy Shabani pe asi atika ya ye atika penza cri ya ye pe atika penza slogan na ye oyo ata soki esali ndenge nini ata soki mokili ebaluki ndenge nini mutu nyonso abanda kokanisaka keno ya sudo ma chérie toyebi ke eza Jérémy Shabani mutu atiki yango kokamwa eza kaka batu ndenge bakomi koloba pona Jérémy Shabani kande tomona pas seulement Jérémy Shabani mais ndenge tomona bandeko na biso bakie poto bandeko mosusu bakomi kochola bango ba mosusu bakomi kofinga bango ba mosusu bakomi komona bango neti la famille to sepela na lipamboli ya baninga to sepela ka penza na lipamboli ya baninga soki ozo sepela na lipamboli ya baninga yeba ke na tour na yo pe bato ba osepela na lipamboli na yo mais soki yo kozala mutu oyo sepelaka na yo na lipamboli ya baninga te ndeko na nga ya mwasi ya mobali bisika nyonso zolandaka ngai ya yo pe ekozala pasi pe mawa biso ba congolais na minute to na moment oyo eza ba moment moko tovandi penza totomboli ba artiste na biso totomboli bango ba osala musala ba osala kande batu baoloba donc kuna ba spectacle na bango ozala mafinga na mafinga nana yebisi bino ke ozala mafinga na mafinga ozala mafinga te est-ce que bakie na poto pona osala mafinga bakie na poto pona osala mafinga te mais bakie na poto pona kotombola Congo na biso eza honneur ya pays na biso kande ndenge tomonaka azalaka nani Rosny wana azalaka ivoirienne mais lelo ye wana fi wana bakomi kobenga azalaka gabonaise si je ne me trompe pas entre ivoirienne et gabonaise fi wana bakomi kobengisa ye partout lelo omona na pays oyo lobi kuna akomi partout dans le monde wana nyonso eza nini fierté ya mboka oyo biso pe na kote na biso toyokaka mwa bilengi soki tomoni bandeko na biso boye bakomi kokende bapoto eza ba moment oyo biso tozala wana pona ko soutenir bango eza moment te ke no to banda kocholaka bango to bandaka koloba biloba te totombolaka bango la famille botika ba commentaire obo osala à chaque fois que ba comédien na biso bakotia ba photo na bango na ba Facebook bakotia ba biloko na bango na ba TikTok surtout ba oyo bakie ba mobikisi ba vie de loin ba Mimika Bongo ba Aïda Kapilas ba tonton Jérémy Shabani bino bokomi kaka soki batie mwa eloko na ba commentaire na bino bokomi kofinga bango tala ndenge balati tala ndenge bazali tala eza bien te bo sunga bango te la famille bo sunga bango te s'il vous plaît mutu na mutu aza na bénédiction na ye peut-être lelo ba Mimika Bongo wana bakie na bapoto wana na nzela musala ke diu babino peut-être bino ozalaka miracle moko boye salami kandenge toyoka histoire ya ndeko moko voyage yaki penza kokuta ye na ndako ye kuta azaki ata na passeport te azata na eloko te makanisi na ye ezata te ke no akende poto mais comme ezalaki plan ya nzambe ye moko voyage ye kaka baye kozwa batu bakende poto bakende sala ye pe bakuti ye balobi tozwa batu toza na besoin ya 10 personnes toza déjà na 9 personnes etikali ka mutu moko matato kende amati pe ake akoti poto bandeko na nga na musala moko kitoko mutu na mutu aza na bénédiction na ye alors soki bandeko na biso bakie kuna tozala batu oyo teke no babisala sala oyo tokomi kosala na ba Facebook tokomi kofinga bango kandenge tomonaki Mimika Bongo wana alati na ye bien malili eza alati na ye pona komi bomba pona malili ekota ye te mais il faut aller voir combien ya batu bafinga ye na ba commentaire
Combien ya bato ba finga tonton Jérémy na ba commentaire? Combien ya bato bo finga Aïda? Na oye bate biso ba congolais. Pourquoi tozalaka boye? Pourquoi biso ba congolais na mitu na biso ezalaka ma finga na mafinga? Pourquoi biso ba congolais na mitu penza na biso ezalaka mafinga na mafinga? Biso ba congolais tokoki kosala makambo mosusu te. Ezaka mafinga bandeko na ngai. Eza bien te, s'il vous plaît. To encourageaka ba star na biso. To tombolaka bango neti na minito eza ba moment moko bo encourageaka bango bo appréciaka bango. Kane ba ke poto. Bo encourager bango en tout cas musala na bino lelo efuti. Ezalaka bongo. Mais bibabi finga na bino wana bandeko nanga esungaka te, s'il vous plaît. Hein? Totika babi finga na biso eza bien te ezo sunga ba star na biso te. En tout cas nga kandenge na yaka na ye penza ko encourager bandeko nangai Mimika Bongo. Papa na biso vu de loin. Ndeko na biso ma chérie et ma sudo. Tonton Jérémy Chabani. Aïda Kapilas. Mobik ici. Hein? En tout cas, bon, continuez toujours na misala obo sala. Talaka ndenge futi lelo. Bo baki sali susu. Bo sala misala na bino. Bo continuez toujours na ko sala. Musala nyonso so dozo sala ngo na motema. Ezalaka toujours na di futi. Mais ceux qui ont sala ngo kaka tika na sala. Yango bomona ka batu mosusu a sala des années akenda na epotote ba mema e paite. Kandege ceux qui tokoti na bandeko na biso basala ka ba théâtre za na batu ebele ba banda ba théâtre kala. Ata kutu to lo bakaka Lubumbashi ya pamba nanu bakitate. Bakitate ba mema bango ata na Lubumbashi ya pamba te. Mais ceux qui ont sala musala na motema na yo nyonso au mona bénédiction na yo pe ekolanda yo ezalaka bongo. Grand merci na balandi nyonso Etoiline Ines TV. Grand merci na ba o nyonso bazwaka penza ta na bango pona kolandaka biso. Grand merci na ba o nyonso ba bengaka biso. Soki ba moni mwa likambo eza ya kobeba sur les réseaux sociaux bayaka penza na lombangu pona kotuna pona kobenga soki ba moni pe ke non ndenge tosali mabe bayaka pembangu pona kozongisa biso na nzela toye koyebisa bino ba merci ebele na système kaka ya kitoko. Bamatondo to ba merci ebele na yemoko sponsor na biso officiel, sponsor na biso oya tikaka biso te, sponsor na biso oya zalaka toujours et encore elongo na Etoiline Ines TV, sponsor na biso na kombo ya Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Bambote nanga na yemoko Linda Bukulu ya balinda. Bambote nanga na yemoko Madame Marie-Josée Chala. Bambote nanga na yemoko Madame Sidona Siala. Bambote nanga na kandenge boyebi ba mama nanga chérie na pesi mambote na mama Joséphine, mama Tina, mama Titi. Et pourquoi pas maman Eugénie Zemanga. Na pesi bambote na mama Christine Lonongo. Na pesi bambote bisika nyonso azali na système moko ya kitoko penza mingi makasi. La famille kandenge to bando beta masolo yango na lobaka toujours. Na pesaka toujours toli na bandeko nyonso balandaka Etoiline. La famille. Dans la vie ndenge makambo ekendaka pe ndenge makambo ezalaka. Soki nzambe asali yo ngolu ya kosala, quel que soit musala nini oyo zosala, omipesa. Omipesa na musala oyo zosala. Parce que batu mosusu batiaka na bango kaka musala po na mbongo. C'est vrai, tosalaka parce que tozalaka besoin na mbongo. Mais omipesa pe yo moko na musala. Omona pe ba bénédiction mosusu ekofongwama. Soki otie na mutu na yoka kenonga ezaka mbongo na mbongo yango bomona ka batu mosusu aosala na musala moko après 2 ans ba matisela kaye eloko moko te. Na 2 ans wana ata expérience amalonga aza na ngote. Pourquoi? Parce que ye na mutu na ye ezaka ka mbongo. Mais na musala soki otie ka kenon il faut na sala, il faut na travailler, il faut na sala eza musala ona lingaka. En tout cas, babiloko ya kitoko, babiloko ya motuya okomona yango bandeko nanga na ndenge ya bien. Ezalaka mwa bongo yango kaka conseil nga na pesaka nanga batu chaque jour, na pesaka nanga batu chaque fois. Sala musala na yo na motema moko. Sala musala na yo na bolingo nyonso. Kandenge touti komona ba tonton Jérémy, touti komona ba Mimika Bongo, touti komona bandeko mosusu o bake poto. Eza pona musala na bango ba s'incarnaka donc ba pesaka
bapesaka makambo soki bavandi soki baojouer bapesaka mpenza makambo toyebi ke na kati ya bacomédien na biso baza ebele baza mpenza ebele oyo basalaka mosala kitoko eza kaka bango misato te eza kaka bango 8 te eza kaka bango 10 te baza ebele oyo basalaka mosala na bango me ka ndenge biso nyonso toyebi mutu na mutu azalaka na bénédiction na ye mutu na mutu mpenza azalaka pe na temps na ye eza te ke no comme bamemi aida il faut pe bamema décor il faut pe bamema soki tonton gesho te mutu na mutu aza na temps na ye aza na ngonga na ye mais ezalaka toujours malamu mingi mosala nyonso osala omipesa sala musala na yo na bolingo nyonso lakisa bolingo na musala oyo ozosala kozala te ke no na okende kaka paske nakende naza na nga na posa okende te yango bomonaka bamakambo mosusu c'est comme si oforsaka obundaka nango e osimba nango kaka te ezalaka toujours et encore malamu mingi musala nyonso tia penza motema na yo ezalaka ta musala nzambe soki osalela nzambe ezala te ke no osalela nzambe kote mosusu oyimayima ata nzambe likolo akopambola yo te mais soki ozosala musala ka na bolingo oyebi kaka ke no musala oyo nazosala nzambe ye moko ayebi ndenge nini akopambola nga omona pe ke no na musala na yo wana okende na yo liboso na système moko ya kitoko. Rendez-vous à ne pas manquer le 19 mai 2024 au stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Bienvenue, bienvenue, welcome, welcome, karibu kwa wote. L'invitation est cordiale à tout le monde, la famille dans mutu nyonso openza azalaka na posa okota na mozindo ya prière. Rendez-vous le 19 la famille na stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Jour wana bandeko nanga, adoration sur adoration, louange sur louange. Jour wana batu oyo babelaka, batu oyo bakota ba jeune na ba jeune ba priya ba solution ezate mais jour à le 19 la famille et kozalande somo stade des martyrs. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêtes? Wana toromona na kaka le 19 mai na stade de Martyr avec le pasteur, le plus grand pasteur surtout de la République démocratique du Congo na stade de Martyr.